Mamma non va a filmare la longa. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote banandi MDG de TV Mafuta Yasika bandeko babo lingo zalinga ibino lagandam avec un grand G na cadre actualité la famille et pesi pasipe ma komona mambo ya motindo boy na église na nkolo bato bozomona babimisi trouble o bozomona ba kosimba na nzoto ba kobunda bomona bango te baza ba pagano ba utili bana ba osa trouble na église. Ce sont des hommes de Dieu. Ozo le gana cité Bethel Belgique. Bandeko epesi pasi pe ma komona mambo ya boy en plein culte s'il vous plaît.
en pleine culte. Bitumba baza kobuka babafle bakobuka chere e bato bazosala biloko boye oyo bozomona na mibale wana baza bapaster mawa ya pasi oyo toyoki eza nini oyo toyoki ezali bakowela bokonzi nani akokamba nani oyo azali na chere apparemment c'est lui et nde mutu azali en fait bango nyonso baba pasteur et pare baza soki misato tango pasteur Moïse akendaki Belgique abondelaka mpona bango est-il que bango nyonso bazo evre esika moko ndenge toyoki yango ezosala ke baza incambamable balingi bakambama te oyo batie wana oyo batie comme responsable ye nde akamba baninga mosusu bakobude ye balingi te. C'était en pleine quitte pendant que le pasteur azokamba mayangani apparemment bande so pe ko dicter ye bazo dicter mais qu'est-ce qui se passe nga naza pasteur c'est quoi cette histoire nini yo eloko te yo nini et du coup ba rebelle ba o wana déjà ezalaki déjà soki plan na bango soki nini soki bandeko en pleine culte s'il vous plaît toloba nini. Le cœur de Dieu saigne, mes bien-aimés, le cœur de Dieu saigne. Et ici, c'est le diable qui gagne le terrain. Ah oui, bolinga te. Nyonso oyo objectif eza moko, mi balete, mi satute moko. Nini? Ko endurcir mitema ya bato. Parce que croyez-moi, ba païen o ba mona biloko boy, croyez-vous que ba kolongola makolo na bango po ba ko sambela na église. Étant bazomona boye, vous croyez que bon on a cité Bethel, mais c'est tous les églises. Barolo bageno nzamba zate, ezaba jeza ba vantir. Soki bino boza censé akokamba batu, bino basali na nzambe. Mais bino moko bozo kokako zala ba modèle te. Et exemple ni bo laksana batu o baza simple bandimi simple et autres. Croyez que les gens qui sont dans leur maison là, ces païens là, otoyebi, obafinga kawana, baolonga makona bona banda kuna ba ba resembla. To ba na ba église aboye. Bakoyate. Objectif ezara mité mabato za endurci. Pour anini, pour ba mona nzambe te parce que c'est ça. Kokangela bato porte à lola et ça fait très mal. Bible zolo ba scandale ko ya même maona muto ozala sija scandale o eza ba scandale oyo eza ba mama na ba scandale ko sakana te parce que là il s'agit des âmes oyo so koufela ne kulusu et vous venez bafouer l'œuvre de la croix église o baza censeur yo ko sambela ko luka elongi nzambe temple na nkolo les lieux saints o esengele zala honoré sabotage ya motindo boye et vous croyez que et qui est insulté là mais c'est Jésus le fait kaka ke eza kombo ya Yesu nde eza sali nzamba zala na zala wana te bakozwa mbano parce que ba scandaliser milimo ba amo esengele bika et du coup les païens vont raconter n'importe quoi ah nzambe nkolo sunga biso bande konanga na oloba mingi te ba image mo très choquant bat bosa bon ba pasteur na olendi saka ba na nzambe ba oyo ya nzambe mon frère ma sœur tu es chrétien mon ba biloko tazo monango kolemba te parce que muto kufela ne kulusu eza Yesu au contraire elendi sosusu pona nini parce que za moko ya bilembo oyo Yesu alobela na tango suka bande konanga na église nzambe lolenge ya boye lolenge ya motindo boye blasphème te okofinga nzambe te ozo kobamba bafle wana bandeko za pasteur siko na mituna akoteya bato nini exemple nini na olakisa bato ale mutu aboye lobi aki achepe bato maboko apamboli église et Seigneur Jésus même mutu aza bien éduqué okoma na niveau haut
sanctuaire en colo, comme ça. Comme ça. C'est triste et regrettable. Oso ipe mwasi na ye certainement. Et pour ça, kapata sonita zolo banza ma porte moula ya telema. Mais quand ça obana robeta muta liboso yote parce que vous pouvez pas poser de tels actes. Attends que ce soit ma bé ango ezalaki. Bo comme à niveau autant. Bo comme à niveau autant. C'est triste et regrettable. C'est vraiment triste et regrettable. Vous devez vous repentir. Bandero danga. En voyant ces choses, ne découragez pas, mais plutôt glorifiez Dieu. Approchez-vous encore de plus en plus dans la présence de Dieu. Ou encore auprès de Dieu, parce que ça les a qu'individuel. Ouais, ça les a qu'individuel. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Le fait que on a scandalisé, ils ont excusé au koloba na nzambe ke non passer songolo mama songolo o samba pona yo continue ko sala malamu pe continue ko banga nzambe continue ya ko honorer nzambe parce que Bible zoloba et tous to comparaître liboso tribunal na nzambe pe akozongisela moko na moko kolandisama ya misala na ye bandeko ba image elelisi epesi ma epesi pasi église ya nzambe. Mais que voulez-vous? Et à Mahamingi. C'était ça. Tel me tamboli partout, surtout dans TikTok et au Saranate. Dans le salamo analyse, juste d'encourager Nzambe. Gardez la foi. Ok? Que personne ne vous scandalise, que personne ne vous trouble, que personne azangisa bino kimia. To encore a tchakondima bino encore jukola ba fantir aboué. Mais c'est clair que ces gens, au la trouble, batikela okuta na Yesu te, batumo sans fruit de l'esprit, sans tapérance au passer à l'olenge ninyo. Nkolo, bande wonanga, nazangi maloba, et ça lit tellement choqué, nasuki wana que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDG TV m'en c'est comment c'est la grande dame. De bonnes choses. Tout le monde aime balasima, partager, aimer et commenter, activer la cloche pour ne rien rater. Raté, pardon, merci, au revoir, bye.
nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman ne va finir par t'en dans le MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.